Ponga na oka pasi so bato bazoloba ngana koma na ngana poto na somba kutunda ko abana nga bakokola ah poto wana eza mabele na ote likambo mabele ba sud africain ba bomi ba africain msuku na pone pona likambo mabele po héritage ko tikala mwana yo ezali mabele na terre na yo les sel parce que mwana no ko sombele lupango na Allemagne un jour bako benga na kaka ba juif bandima kiteke bako boma bango na Europe hein? Après plus de 200 ans bana na bango d'un coup comme ça Hitler a yé alobi o bato balobi oyondo terre promise na bango o balobaki na bango ndenge wana te ezali ka ndenge ko influencer population po baboma bango bakufi combien après des années congolais belé babosa na keloko ngana. OK, voilà, gardons toujours espoir. Et le Congo, c'est notre patrimoine national. Congo est la richesse nanga. Je ferme. Écoutez, il y a yo Congolo là na Londres, na Belgique, na Paris. Donc tous les coins du monde aux alliés, Congo est la richesse na yo. Dis-toi Congo est un mbongo na mo bomba na caisse. Donc faut mtema na yo za wana. Le Congo, c'est notre devoir et rememango comme appelé émergent. Moi, je crois que c'est possible. So, wir haben keine andere Land. Unser Land ist Kongo. Wir müssen diese Kongo einfach kämpfen, damit Kongo raus auf diese Geschichte rauskommt. Und niemand werde das machen für uns. Wir sind die selber, die Personen, die das ändern können. Please, machen wir das. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Nous, les Noirs, qu'on se dise la vérité, ba blanc balinga, biso penzati. Ndele balinga déjà pour la couleur ka ya po. Il y a d'abord couleur ya po et puis on a le bac les bossu ezali comportement. Si tu te comportes bien, il y a ba ndele msusu bandima biso. Mais lelo komi ko yiba na ba magasin ba kangi yo lelo. Ba tuni nationalité da yo oza congolais. Ba kangi lobi ba international congolais. Troisième fois atazo luka mutu amsala suka munika congolais non je ne prends pas. Je vais m'adresser maintenant à la diaspora pour na lobango. Bande mutu akobongisa biso Congo ya zati. Il faut biso moko parce que ça héritage to kotike la bana biso. Terrain na yo eza terrain na ata soki ba tio PDG na société ni na poto yebake avec la peau que tu as là la peau noire là bako tika bako ndimo soko sa bolam soki ka komi ka boye ba se révolter ba comment ozong sa ba noir bako zong sa na bana na yo wana ozolo ba bota mi na poto na sombela bango lopango ba juif bazaki na ba magasin minene bo ba ebi Allemagne Karstadt na ba Kaufhof ezalaki ya ba juif ba boma bango na ba koko na bana après plus de 200 ans. Donc, mboko il faut to bongisa ngo za ya biso. Héritage to kotikela bana na biso za Congo. Mususu te. Nga na kota na politique te, nga kutu Congo na kutu na kenda lisusu te. Mais oza mutolo no bakunda na Congo za kuna. Bato ba boma bango na Afrique du Sud bandima te, ke bokyo bango na Afrique. Moi je connais les gens qui ont fait plus de 20 ans en Afrique du Sud. Bazaki obenga nga bazo sanga kwa fes na nga kwa fangation na za na Cape Town. Rote tozo bimali banda te après 20 ans. Voilà, toujours dans la même fil d'idée. Par rapport à l'image de la xénophobie, il y avait d'ailleurs une image qui m'était parvenue. Sud-Africain, I lost my mother for this country. I lost my father, my uncle for this country. Donc, j'ai perdu ma mère, mon père pour Namboka Oyo. Donc, au mato kita, South Africa is my country. Donc, yo aux étrangers, vouloir ou pas, au Kindi. Il est en tout à tout le kenon à perdre maman n'est pas n'amboka ou peut tout à tout le kenon ngapi bakoko na ngaba na bango kuna. Par rapport à la comparaison, comment peuple n'angezo souffrir beau na 21e siècle? Mais tu peux t'imaginer na courant ya pambezate. Et c'est ce qui fait que révoltaka batu oyo bazana souci à mboka. Parce qu'à vivre déjà kuna moni tout marche là-bas. Mais bazana paradis peut-être, et ça question organisation. Mais pourquoi chez nous ça ne marche pas? Alors, et là, tindaka batu bakoma ko se révolter, ezalaka eza idéologie te, eza pe état d'esprit mon côté que pona contre mutu to président oyo to oyo. Ezaka problème on a besoin de ces changements là. On veut que ici que ça change aussi. Que batu ba vivre, ezate que pona kombo ya président oyo to oyo. Ce qui change mes alliés, ateza la président nani, batu bakondimaye. Le problème est un changement. Tout le monde a quand même dans le 21e siècle, au Congo aussi, babalaba les alliés, net na poto. Ceux qui ont télé taxi, ils ont petit place au même manga et le même prix. Mais tant que tu taxi, même en Afrique d'ici, de place au bon bateau. Et ça au matin taxi, ils ont mais pourquoi chez nous tout ça là ça ne marche pas? Et en gros, mon aka etinda abatu, ba komi ko se révolter, mais ça compte mutute.
Bon, babiloko wana omoni ba xénophobie wana ezana de voler. Ezana ba avantage nango na ba avantage. Eloko nini ba cause nango pourquoi esalemi. Voilà. D'abord olobi ekweya biloko point ekweya ka ba congolais. Bon, mingi biso nanu to semisaka makambo. Mais couleur ya pona biso pe etinda mingi penza ba sepela na biso te. Mais on n'a pas de choix, même les Américains et les Noirs américains, hein, bazalaka pe na ba problème. Pourquoi? Parce que trama linga bango te azolo ba n'importe quoi pour les Noirs. Donc eza race oyo na okelo bakaka ba ina biso pourquoi? Parce que race oyo ezalaka mingi te. Eza majorité te ba inango kaka. Ezala penza elinga marate. Lokwa ba juif bazalaka pe ba linga mara partout te. Donc toza race toza mingi te na monde. Alors, il faut tout s'imposer. Mais, biso to arrive à un niveau à s'imposer. Neti to arrive à un niveau à s'imposer. To linga kaka, to zala sima batu. Et ceux qui ont talibien, et l'okwane euta wapi, euta pe koza sima batu tout le temps. Ko linga ka, il faut mutumoko zala chef na bino, il faut mutumoko commanda kabino. Nyoso wana pe euta na ba esclavagisme na biso wana. Donc makila wana ezana ya kolinga, il faut mundele ka za liboso na yo pour respecter. Akambozo changer te. C'est ça, c'est là où il y a les problèmes. Omoni na ko beta histoire muke avant na comme personne omoni potozo indépendance c'est parce que boye ba peut-être pourquoi c'est parce que ba Lumumba na ba nini ba kende ki ko tanga na poto mundela bando sala tout takaka awa le quoi ba esclave ko tala bango quand on avait envoyé ces gens là en Europe aller étudier ba comment mais ba to bo servir biso mindele comment biso tozo ko bana misala mindele donc nous aussi on doit demander notre indépendance yango ba salaka effort donc ce que quelque part o ko bana ko comparer bato balobaka ka bato nyonso baza bakombata basala eloko nini bango bayeba te pourquoi tosalaka pourquoi bakombata basalaka eloko wana soki na Congo oza na mboka na yo moi quand je descends dans l'avion na se sentaka na senta eloko moko boye kotaka nga c'est chez moi j'ai fait le monde entier mais soki na komi na Congo na senta eloko moko boye le mboko ifo tobongisa ngo muto osala biso yango azati monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na ba site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez partout dans le monde à travers cette grande chaîne Congo Température Télévision. C'est pour nous un grand plaisir de vous savoir nombreux connectés en ce net moment. Et un grand merci déjà à cette grande équipe de Congo Température qui ne sait jamais m'accompagner. Moi, c'est votre humble serviteur, Jeffer Mikote, les Phoenix. Je tiens également à dire un grand merci à cette grande équipe technique. Là, je vois Shadrach Marayou, la papa d'Histoire, à la prise de vie. Et un grand merci également à Papa Kenzo, à la régie finale. Je ne peux pas dire un grand merci à Madame Mirador Ngabo, la présidente de l'association Mirador, l'espoir fait vivre depuis Paris. Un grand merci également à Richie Kapinda, R9, sans oublier Igor Mitou. Et big salutations à vous. Voilà, vous se posez vos questions pour nous au dédicacer Mutumoto, mais ça n'est parce que c'est notre invité d'aujourd'hui, c'est une diaspora. C'est avec elle que nous allons essayer de parler des sujets d'actualité sur le Macambo xénophobie, sur le Macambo actualité culturelle, sur le comment et pourquoi. Et bah, journaliste, bah, comme Kangama, et pas bah, musicien, et tout ça c'est dû à quoi? C'est notre sujet. Auto second, on a invité Nanga, Madame Rosette la fleur d'Hambourg, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, Kisasa. Tikango Kalomouni on dengue. Kisasa, eza bien, eza nangoka ndenge ezalaka, eza mboka na biso. Ouais. Ok. Voilà, Madame Rosette au solo, car on a tout à l'heure, bah, c'est juste belé actualité auto solo là. Mais avant tout critique na bino ba bima libanda mboka. Tant que tu as mboka otika Congo Kisasa na musika critique nini bozaka na bomilo belaka nini par rapport à la réalité o beaucoup ta libanda mboka. Oui, en tout cas nga personnellement eloko naloba mingi ezali kaka ko batu bayeba ko respecter ba loi ya mboka te. Soki batu bazo respecter mibeko ya mboka te eza pasi po mboka etambola. Et puis donc
bato wana ba respecta mibeko ya mboka te problème na mosusu mpe ezali l'état mpe epiniraka bato basalaka biloko wana te donc place mpenza mboka na biso ezalaka différence na bamboka mosusu oyo ngai navandaka eza yango wana parce que moto azalaka pini te ata asali mabe baopinire te donc moto na moto azovivre na ndenge na ye kaka ke moto moko azorespecte loi mpe ezopinire motu te il faut kaka soki otouche na bapoliticien to eloko abongo nde balobi mais babiloko oyo ezali mpo na bato nyonso babiloko sociale baplace publique ata osali no eloko olingi bato lete kopinire yo te en tout cas différence yango wana. Voilà, sinon là vous avez évoqué des points oyo tokomeka mpe kopanza ngo nanu. Vous avez dit l'état a opinir bato te et puis l'État a opinié Batou, kaka soki basimbi les officiels. En quelque sorte, c'était ça votre idée. Siko, il y a aussi une question qui se pose, selon vous. Pourquoi attendre que les officiels ne soient la toucher pour opinier petit peuple voilà, selon vous? Au moins, que faut on a directement ils ont pas ba autorité parce que oui, na mboka mususu l'État azawana pona kolandela ba droit na yo et puis ba devoir na yo pe envers l'État aux ovanda. C'est ça. Donc na mona lokola ka eza ko maltraiter petit peuple wana parce que ceux qui est loko moko bo ezali pona bien communautaire par exemple ba ko punir nango ba ko punir mututé. Mais ceux qui est comme ka au toucher moi autorité moko boende ba ekoloba donc baza ba égoïste balingi ka bango nde bazala bien mais population wana même si vous souffrez et tali bango te. Voilà. Voilà, cela nous permet aussi de faire la cacampalamo parce que tu as une analyse et tu vas qui te sur le point et par rapport à point au bas et l'état opinion mingi mututango a touché et na au sommet autorité si on peut dire ainsi mais quand on était comme là avant de comme le sujet mususu to bandi non wana quand on comme ndeko na biso député na biso awa aza député provincial ndeko Mike Mukebai aza pe par exemple au pelo barape mingi pour mboka. Et il y avait une affaire, ça d'ailleurs courante, affaire il y a vol, il y a 15 millions de dollars. Mais au sommet, il y a un détournement. C'est déjà depuis hier, lundi, que le député Mike Mukebai a été arrêté. Est-ce que ça fait par exemple que le député parlementaire pour allober le point visible, fois mis aux arrêts? C'est ça, non. Yango loko na lobaki bango ba sala qu'on dirait que torturer ka petit peuple. À lobby et loko o eza palpable si on peut dire. Et puis tout le monde parle de ça. Mais pourquoi ba choisir kaka? Donc eza ba contre la rande moko boy. Ba choisir ba kiko tia na makala. Kaka po lobby qui 15 millions et iba mi na caisse à l'état. Donc eza bilo moko na bamboko biso to fandi ezalate. Na bamboko biso to fandi ezalate. So muto lobby parce que aza libre ko loba. On est dans les démocraties. Il faut aller azande na ba preuve lo kwa zoloba. Ce que l'axi ba preuve na. Pourquoi botier na prison? Toute une autorité aza quand même honorable. Ba ko kiko tie na prison kaka boy po a lobby. Sans que ba sambisa, sans que ba landela ce que ezalaki ndenge. Donc eza biloko moko o esali makana ba mboko biso to vanda raté parce que c'est son droit de parler. C'est son droit en tant que citoyen congolais. Ya ko loba ke 15 millions et bungi ndenge nini. Mais bon, comme Melango Moutouna présenté, c'est un parlementaire aussi, bah tu vas voter qui est pour Asala et l'autre Moussalo ya Saliwana. Mais par rapport à Moussala, Asali Moussala na meba mimi na prison juste parce que a touché qui n'a pas autorité moko boy. Et ça biloko o esale makana bamboka mindeleti. Bamboko to fanda. Que ça le maté. C'est son droit à lobby, il faut esa démocratie, ça na droit au loba. Bon loba, bon quand bon peut-être ba preuve. Ba preuve nini et là qui c'est ce qui a exhibé ba preuve na c'est tout. Boko kangele yango te. Donc différence penza ezala na ba mboka mindele na mboka na biso yango wana. Eza bat moko boye ba intouchable boko toucher bango te. Et ça fait mal de voir ça, oui. Voilà, partant de ces points, est-ce qu'on peut dire que Namboka il y a vraiment la justice? Tant que nous avons bino kutu ba étranger dans Mboka Mupaya, mais on vous traite quand même na ba point mususu avec respect et avec justice. Tant que nous avons Mboka na yo, tant que tu as l'image Mboka na yo, est-ce que tu te dis que non, voilà, biso peut to mekarampe ko toucher na moana justice na Mboka na biso? Bon, omoni analingi kokota nanga penza makasi na politique était au moment où balobaka si tu ne t'occupes pas de la politique va t'occuper de toi, ouais. Mais en tout cas justice
ezalaka penza te ndenge bamboka misusu ezalaka po bamboka par exemple mboka nga na vandi mutu aza na réseau baopesa réseau na azala chef te azala simple citoyen parce que c'est son droit awa siko droit ya mutu ezalaka penza te ezaka na bato baza na bakombo donc bango nde bazo ko bénéficier na eloko wana il faut vraiment que bakonzi biso ba essayer kotala vraiment eloko wana parce que eza droit ya mutu kozala asibiri justice ya malamu mais soki justice ekomika eza pona batu moko na batu misusu baza na droit na ngo te et puis pour moi namonaka mingi euta pe na kati na biso moko parce que toyeba pe ba droit na biso te c'est quelque chose que on doit vraiment faire ko enseigner bana ngo na classe ayeba ke droit na nga yango yo devoir na nga yango et pour mes droits, s'il faut que je meure, je peux mourir. J'accepte de mourir pour mes droits. Mais pas besoin de la tika kaka, et là qu'on a tika kaka, et là qu'on a tika kate. Maintenant que tika wana ba ebike, vous n'êtes pas fort na côté wana. Alors bah comment ça ba justice na bango na ndenge na bango. Oh nous sommes des citoyens congolais, des citoyennes congolais et congolaises. Donc droit na bis, ce qui droit na nga ezali yango bo pesa nga yango. Exact qu'il faut kaka mutu moko boye o ya yebani aza mwasi ya songolo mpakala mukonzi moko boye nde azwa ba droit na ye. Donc il faut ba enseigner bana eloko wana na école ba yeba ba droit na bango na ba devoir parce que ba devoir pe ezali. Mais biso ba congolais mingi to yeba pe ba devoir na biso te. Donc eloko wana penze faut batala ngo bien. Ok, voilà, vous êtes une diaspora. Déjà, on vous traite directement des combattants. Et tu habites. Non, je ne dis pas que vous êtes combattants. Non, combattant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, avec l'avènement, il y a un nouveau chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est-ce que c'est toujours important de parler d'un phénomène combattant entre guillemets na habité et c'est une concept et ça n'a état d'esprit moro oyo bato nyonso bazaka na poto se dit que non voilà et ma présence bazoya makambo échanger kaka té je ne sais pas. Voilà, vous avez touché là où je voulais parler. Makambo zo changer té, c'est là où il y a les problèmes. Omoni na ko beta histoire muke avant comme personne. Omoni poto zo indépendance. C'est parce que peut-être pourquoi c'est parce que Lumumba na ba nini ba kende ki ko tanga na poto mundela bando sala tout zakaka awa le quoi ba esclave ko tala bango quand on avait envoyé ces gens là en Europe aller étudier comment on mais bato bo servir biso mindele comment biso tozo ko bana misala mindele donc nous aussi on doit demander notre indépendance yango ba salaka effort donc ce que quelque part o ko bana ko comparer bato balobaka ka bato nyonso baza bakombata basala eloko nini bango bayeba te pourquoi tosalaka pourquoi bakombata basalaka eloko wana par rapport na comparaison comment peuple nange ezo souffrir boye na 21e siècle mais tu peux t'imaginer na courant ya pambeza te et c'est ce qui fait que révoltaka bato oyo baza na souci ya mboka parce que à vivre déjà kuna moni tout marche là-bas mais baza na paradis peut-être ezaka question organisation mais pourquoi chez nous ça ne marche pas alors eloko etindaka bato bakoma ko se révolter ezalaka eza idéologie te eza pe état d'esprit moko te que pona contre mutu to président oyo to oyo ezaka problème ya on a besoin de ces changements là on veut que ici que ça change aussi que bato ba vivre ezate que pona kombo ya président oyo to oyo ce qui change mes ali ateza la président nani bato ba kondima ye le problème est un changement tout le monde que quand même dans le 21e siècle au Congo aussi babalaba les ali net na poto ceux qui na télé misi taxi zanga moko ti place ba memanga et le même prix mais tant que batu ba panzana ba taxi même en Afrique d'ici de place ba ko bomba batu et ça au matin na taxi za yo moko mais pourquoi chez nous tout ça là ça ne marche pas et yango monaka etinda batu ba komi ko se révolter mais ça contre mutute ezalaka contre régime mais ça contre mutute voilà. Sinon Madame Rosette, on peut dire que Ndolobi révolte wana. On dirait révolte wana tout le bango babino ba diaspora bo centra yango contre le régime mais contre personne surtout chef de l'État. C'est aussi un diaspora, il est aussi des vôtres, ça peut moi na poto plus de moins de trentaine d'années comme ça vanda na poto. C'est comme si on me dirait na lingi changement mais je ne vais pas changer. Na s'expliquer.
besoin de poster un changement. Révolte, et bandana poto, que nous avons posté un changement. Comment est-ce que vous voulez apporter changement aussi longtemps qu'il y a musique? Pensez-vous que ça m'a dit télécommande? Or, changement est bien là. Il a une mentalité où il y a les bandes. Oui, non, pour faire aussi bénéficier Batou Baza. Parce que bon, on a posté un mot qui est changé. Il y a parti à Kuna, je ne sais pas par quel numéro à baguette magique au changer Batou Baza. Or, il y a une initiative, voilà, il y a un peu Sungabiso, tout ça là. Net au monde a une nouvelle citoyenneté. Côté, au moins quelque part, si nous venons à port, on a besoin de bande na poto Kuna, boyena et Sungabiso, on a presque beau finger na musique. Non, to eza ko finga mutu, eza ko finga régime na comme se répéter. Eza ko finga régime. Donc, le problème est que yo lobby, il faut toi apporter quelque chose. C'est au talibien depuis et le a combattant et banda échanger ma cambo belé. Parce que pour combattre quelque chose, exactement qu'il faut à la wana. Avec la dictature, oye wana ba ukangoti. So okoti na makala est-ce que ko sale sundeni. Okoti lango par musika, ndenge basala rango. Mais ça change quand même quelque chose, hein. Ça a changé beaucoup de choses. Moi je viens souvent, hein. Comme yeneni eloka combattant ezo échange vraiment makambo ebele. Et puis au lobby likambo mema mentalité akuna. En tout cas, tu as poto ba mema mentalité na bango ah. Ce que moi j'ai remarqué ça souvent. Boké ata par exemple na banque. Au monaga façon na yo kaka, hein, comment tu n'es pas pressé parce que na poto ba bazala penza pressé. Au mona na ba tu banque bazo ba mais au fond d'accord wate hein. Parce que ta façon ya ko se comporter. En tout cas tu apporta ebele. Ce que taliba flat ebele za na Kinshasa. Batu a diaspora nde batonga kabanda kuana batiango ba flat mbongo ne wana ko sa nepe ba séjour ndenge mindele ba salaka à voyager à salinini mais nous apportons quelque chose pona ko meka ko aider na niveau oya biso mais biso sikoyo tokoki ko changer nyoso te soki régime changer te eza lokola bozo changer ka chauffeur mais c'est la même voiture et c'est là où il y a les problèmes. C'est pas le cas avec le régime actuel, on a quand même changé et les régimes et la personne qui dirige ce régime. Non, régime, quand même, ma politique, qu'on n'a pas changé le régime. Collaborer ou cohabiter. Donc, et là, comment on va changer? Ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Basali coalition, c'est pas ça? Ils travaillent en coalition, en collaboration. Mais si on avait changé le régime, c'est changer donc, enlever la voiture et amener-nous une nouvelle voiture. Quels que soient les chauffeurs. Mais c'est le régime, exact question, il y a Chilombote, il y a Fachite. Exact problème, il y a régime. Et puis, et là, c'est pas seulement le président. Et bandaka, au moins, naba ministre, naba député, bambongo e ibami 15 millions. Est-ce que batangi président? Non. Ce sont bateaux bazaka tout autour na batouana. Et c'est ça, il faut que, je sais pas comment dire, laver mes mémoires na bango. Mitou na bango pour que baye bazo travail wana pona intérêt na bangote bazo travail ils sont au service de la population et c'est ce que la politique de chez nous ne fait pas. Voilà. La politique ya mboka ngana fani muto kota ministre même à sali 10 ans ministre akobima même ndako pamba somba te parce que yo OK na libulu ya or te OK na libulu ya diamant yo ozo travail pona donc tu es au service des populations ozo somba lupango na mbongo nini. Si on a un budget annuel et ministère, yo sombi nango mapango. Et puis tu n'es pas puni. Et c'est là où il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est là où il y a quelque chose qui ne marche pas. Biloko ane tolingi ba changer les bisonano, biloko ane changer. Vraiment et déranger biso makasi marambo ça la wana je vous prouve vraiment beaux anon maîtrise tout ça la ngosima. Mais sinon toujours dans ces mêmes fils d'idées, en tout cas et comment est-ce que vous avez reçu ou appris gratuité et enseignement? C'est quand même un pas, c'est quand même les changements qu'on a tous souhaité voir. Il a encore tous les temps devant lui, bien que temps il a ennemi à Moutou, mais quand même par rapport il y a tant où il y a salé déjà à Longobino Bozarana Poto quand même pour la réalité na ba média ndenge bat balela na classe mais je vous assure que cette année et qui pareil au moins que non Moutinho soit qui à l'aise qui a pour nous kaka ba fournisseur scolaire déjà c'est pas quand même le copain quoi apprécier bino ba diaspora. Écoute papa journaliste na ngina loba elo moko moni biloko wana basalaka na batu oyo baza awa o ba botalaka eloko o inonsa baluma yemba ki lelo to lelo to lambi lelo mutu oyo afandaka na poto soki oyebisi botie classe ya ofele
il faut réfléchir. Mbongo, pour flash au flare, c'est beaucoup d'argent. Hein? Oh, bah, milliards, combien bah bloquer quand on a poto pour ça la classe au flare. Maintenant, vous n'avez pas un budget. C'est comme si vous avez un bateau magique. Alors, biloko il faut beaucoup ça bateau yo bah yebi penzate parce que ça ne peut pas marcher. Non mais sinon dire ça. Budget ni n'a pas voter. Sinon dire ça c'est vouloir une chose et son contraire. Tout ça ça change. D'ailleurs, c'est constitutionnel Makambouana il y a gratuité enseignement. Ils a constitutionnel. Est-ce que le niveau de ça pour ça avec quel budget madame? Moi j'accepte. Nazo yo kama kamozolo ba. Ba pesi classe au fele. Na budget nini ba ko tanga ndenge nini. Parce que au moins il faut bateau balingo ba lukaka ko kosa bateau oyo baza réfléchir akate. Pour mutu lokola ngo bisi classe au fele na otuna yo budget ya classe yango au fele combien? C'est ça, c'est là où il y a le problème. Après 3 mois, 4 mois, et puis dans une classe, si tu mets 80 enfants dans une classe, nous on était d'ailleurs dans les 40, mais ça ne marchait pas. Période à Mobutu. Mais tu as 80 dans la salle. Mais on est dans classe, c'était en tout cas, je ne vais pas entrer vraiment dans mon zindo na biloko ango, hein, mais on devrait commencer dans les petites choses. Exemple, moi, on a des petites choses, mais il fallait basa lango bien. Si vous voulez faire quelque chose, vous voulez aider votre population, il faut vraiment le faire bien. Mais yo au PC mutu classe au félé, mais na budget nini. Parce que tout ça là, on doit étaler, on doit parler de ça à la télé. Nenge musée abando ça là. Au lobby, eza eloko boy classe eza. Poto eza la bon, il y a rien à cacher. Tu voter budget tel et qu'on ta place tel. S'il faut pas mettre ça taxe je sais pas quoi na poto zaka to matsango poto zoa budget oyo poto sala boye. Et ce sont des trucs qui ne se fait pas chez nous. Même si ba lobby ngo mbongo na kota na ba poche ba tumoko boye, ba to na pe ba kozala pinité. Au moni eloko to se pelite bana ba bandi classe. Mais oye bisanga après une année quand je viendrai na poser question et suki wapi. Parce qu'il y a pas un budget, il y a un budget moko ba voter te oyo et zo couvrir eloko wana. Tant que ezate eza lokolo zo sakana na mwana oyebisi na kemsa na oyela o bombo hein babiloko bon mwana sepeli o mais mukola komitu na est-ce que za na mbongo lakisa na mbongo tu vois c'est ça. OK voilà to me camper toujours na idée wana to parce que to chité na biso na sujet pour ba sujet ze be to sola mais j'aimerais un peu savoir bino bat bozwa bozwa chance au bimali bande ya mboka tant bo ramunyo c'est des kaka tant mususu nan italien moko azui sur sandwich nso na lie kwei loko tout un na congolais c'est que congolais m'a apporté des malchance soit tout un mutu mususu mais si ça ja robeta toi rosala makambu et quoi aura toujours et pas congolais. Aujourd'hui les congolais sont victimes de tous les maux, xénophobie marmignon tango roya on commence et dans la nation mususu mais et soukara toujours par les congolais. Vous avez suivi les images les cas qui en Afrique du Sud. Ndenge commenter ce que bazikisi bato a vivre boy bato bomi bato a bout portant yo mo personnellement tango tala kango o melobela kini bon babiloko wana omoni ba je ne fais bien ezala kana ezana de voler ezana ba avantage nango na ba avantage ba eloko nini ba cause nango pourquoi ça l'ami voilà un d'abord au lobby ekwea biloko point ekwela ka ba congolais bon mingi biso nanu to semisaka makambo il y a d'abord ça ata soki salemi na ndenge penza nini mais on to semisi yango ekomi grave na lobby te ke babomaki bato eza bien et puis de deux ezali tozalaka na comportement moko toyebaka na wana tolo banano pona biso hein na okende pa bato basali basala biso makambo wana de deux alaka to kenda ke pa bato pona kozala donc comme on dit on vit à Rome comme les Romains to zalaka na eloko wana te to kenda kana mentalité na biso to lingi to imposer en place to ki. Moi je suis en train de parler de Congolais on ngana yebi to kenda ka place to lingi to s'imposer tellement ici chez nous l'été zalaraté. Tu peux faire tout ce que tu veux, ba opinir yo te, ce qui peut ba pinir yo, ezaka ka mutu so ya pesi mbongo ba longoli yo place ya mabe ba tiakio. Donc ba bazala ka pinite. Alors tokenda kana ba comportement wana na bamboka msusu. Oh bamboka wana tokenda surtout bamboka poto. Discipline ezali. Yo tu peux t'imaginer ezara okuta mundele azo iba na magasin. Mais nous voilà, même si azana possibilité te akoyiba te, ako se contacter vocable wana voleur tout volé et ça congolais te muta salango tout africain te muta salango quand même je sais mais nazolo on ngana monaka je sais
biso bato tosala yango te mais toprofitaka nango congolais alingaka par exemple azane na mbongo somba Gucci te mais alingi alata Gucci alors à cause obligé akende koiba. Tu peux t'imaginer muto aye nanda kono oyambi afandi nanda kono abandi koiba nanda kono obengane kakati. Donc ba comportement, moi je suis en train de parler na côté na biso. Ba comportement otokenda ko afficher na mboko eza na ba droit ba respectaka ba droit na ba devoir na bango. Ba comportement biso tokenda ko afficher kuna nde tindaka parfois toza repousser na batuana. Parce que je vais donner l'exemple de chez moi là où je vis en Allemagne. Ceux qui na Paris par exemple congé to na salon ou de coiffure, to ba tuni ofanda na fana en Allemagne. Bo sala ni na mboka wana, mboka ba raciste. En tout cas moi je vais dire ici, je n'ai jamais vécu le racisme na mboka wana ponanga. Parce que Allemagne si tu t'intègres, à mon akolamuka na tongo kenda musala, ozonga na pokwa. Tu es na famille normale. Bosala kama kelele te, bobimaka na bino lokwa batu nyonso, bozongi tout ça. En tout cas, il va commencer. Et puis tu t'intègres, tu parles allemand. Allemand atoza mutu muindo, ako respecter yo. Mais si quoi allemand? Moi je suis une Allemande. Moi je travaille en Allemagne. Voilà, na sala ba formation. Maintenant biso siko zola mingi so tokoti par exemple en Allemagne. Moi j'ai des amis au basali près de 20 ans, mais ceux qui n'est pas médecin, il faut aller au Lukanga. Pourquoi on apprendre langue wanate? Olingi ba accepter yo ndenge nini? Il faut o meka o kota na bango na système na bango. Donc il faut s'adapter na modèle na bango ba vivaka. Bon ba raciste bazali me ba kozala penza na ndenge biso to gangela ka yango te. Congolais so okuta bango na Château Rouge na bango na bazo ganga même na kini batu baganga bongo te. Bazo lia ba kwanga na balabala. Mutu mboka ne wana yebi eloko wana te. Et bakisaka pe N. Na lobite ke nyoso nde tindaka ba ina biso mais lakisaka N. Et puis il y a troisième chose, nous les noirs qu'on se dise la vérité, ba blanc balinga biso penzate. Ndele balinga déjà pour la couleur ka ya po. Il y a d'abord couleur ya po et puis on a le bac les bosso ezali comportement. Si tu te comportes bien, il y a ba ndele msusu bandima biso. Mais lelo komi ko iba na ba magasin ba kangi yo lelo. Ba tuni nationalité da yo oza congolais. Ba kangi lobi ba international congolais. Troisième fois atazo luka mutu amsala suka munika congolais non je ne prends pas. Donc eza ba comportement to sala ka etinda pe ba ina biso. Mais couleur ya po na biso pe etinda mingi penza ba sepela na biso te. Mais on n'a pas le choix, même les Américains et les Noirs américains, bazala ka pe na ba problème. Pourquoi? Parce que trama linga bango te azolo ba n'importe quoi pour les Noirs. Donc eza race oyo na okelo bakaka ba ina biso pourquoi? Parce que race oyo ezala ka mingi te. Ezala oyo eza majorité te ba ina ngo kaka. Ezala penza elinga marate. Lokwa ba juif bazala pe ba linga mara partout te. Donc toza race oyo toza mingi te na monde. Alors il faut to s'imposer. Mais biso to arriva kana niveau ya ko s'imposer ti. Neti to arriva niveau ko s'imposer to linga kaka to za la sima bato. Et ceux qui otali bien eloko ane euta wapi euta pe ko za sima bato tout le temps ko linga ka il faut mutu moko za la chef na bino, il faut mutu moko komanda ka bino. Nyoso wana pe euta na ba esclavagisme na biso ana. Donc makila wana eza nanu ya ko linga, il faut mundele ka za liboso na yo pour respecter. Et puis je vais terminer. Parce que ta question là, j'ai et puis au lobby pour na bande qu'on a biso bakufi na Afrique du Sud. Ngana kendaka chaque septembre, fin septembre nazala en Afrique du Sud. J'ai un appartement à Cape Town, côté point 6 points, na 6 points. Voilà, dans un appartement na kendaka kuna ba congolais baza kuna d'ailleurs ba yebinga bien. Voilà. Problème ezanine. Ba congolais o baza na bamboka net na Afrique du Sud na lobanano na Cape Town place ngana kendak. Voilà, Cape Town ba congolais basé belé basala ka ba misala ba gardiennage ba ko telema na ba porte na ba entrée ba ya ba plage basala bango basala misala. Mais sikoyo au mona le basi musala na poko ba kena ba boîte na bango bazozwa basi ya basi d'Afrique mutu azana mobile na yo kozwa mwasi na ko sepela bon wa sepela te bazo botola basi ya baninga do ba comportement ka des autres tozana ngwa to kenda ngo na mboka bato. Mais il faut na on réfléchir, est-ce que bato wana ba vivande nini avant ce que comme na place il faut mitu na nano eloko to sala ka te étude bato ba vivande nini peut-être na kitine na bango ko botola mwasi ya moninga eza il faut ba bomayo. Mais biso siko toza pas biso toza rabatem na biso moi si amuto azala raté mi bale à l'état des trucs comme ça. Et quand vous amenez des trucs comme ça na pays et là qu'on a peut-être pas sakaté au moni que comme la biso ba makambo ebele. Et puis il y a une autre chose tozo regretter kana batu oyo bakufi en tout cas mes condoléances na ba famille oyo bakufi saki batu na bango na ba nino wana ba biloko ane lekaki na Afrique du Sud. Mais il faut que yeba nde to yeba ko changer pe ba comportement na biso to yeba ko s'adapter na place to komi. Voilà.
Ok, voilà, toujours par rapport à la question, il y a réponse, non, plutôt. Vous avez parlé, il y a qu'il s'adapter à la culture, il y a pas tout, bien sûr. Mais il ne faudrait pas aussi oublier l'origine, parce que l'origine des identités, Moutou. Obi, surtout en Allemagne, parce aux Alliés, ils sont beaucoup plus des racistes. Donc, ce qui nous pousse à dire que les Africains sont vraiment très hospitaliers à l'égard des Occidentaux à la place de Kendarawana. Donc, pourquoi ne pas tout le pays instaurer un système d'hospitalité dans le parce que bon, on va investir. Non, c'est pas investir, on va payer pour aller investir dans le net aux un appartement à Cape Town au foot à droit au foot à taxe tout ce qu'il faut aussi un rapport entreprise de leur vous les payez très bien. Mais pensez-vous aujourd'hui que y a un monde qui couvrir yo lobby tant les cambo moko yokoya ba taxe on na futa kana ba mboka mpaya te na futa ba taxe pour couvrir ngai te na futa ba taxe parce que eza devoir nanga mboka wane e fonctionner bongo tu dois payer tes taxes au sombi appartement aux gens ba taxe au futa à chaque fin de l'année. Mais awa biloko wana ezalaka, c'est ça le problème. Ngana futa kango po couvrir ngana eloko moko te parce que ko couvrir ngana mutu o aza raciste te ba taxe wana ngana futa. Mais si je m'intègre eloko wana bando lo ba wana ceux qui na s'intégrer na yebi ke biloko oyo balingaka te oyo tu sais combien de Congolais baza na ba prison na poto parce que asala ke eloko moko boye ba tekaki ba diamba ba biloko baninga ba boyaka bino boye nango. Donc ko s'intégrer ezali o apprendre o yebi ba loi ya mboka wana. Oyebi ba devoir na yo na ba droit na yo. Tu essaies de chercher un boulot et puis au s'intégrer donc au côté na culture wana. D'ailleurs biso tozana chance biso kendaka à l'étranger. Donc parce que culture yango moko eza richesse. Quand tu viens dans un pays comme ce qu'on a des cultures. Na oya yo na ya baninga donc oza avantagé par rapport au côté ya bato ba botami kuna. Alors il faut ba taxe ko couvrir ngate mais eza avantage moko boy parce que naza déjà na des cultures naza ko balancer so na moni koto ezala boy na mimi nango na koto donc nazo ba ko balancer des cultures voilà. Ok, voilà le chef de l'État président Abisso Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine abandi de ba tourner na et azaki na France et a aussi les locaux qui étaient en Belgique et dimanche déjà aux États-Unis et puis à promettre déjà pour la semaine prochaine excusez-moi aux en Allemagne et puis en Angleterre pour na bino mbote buza libanda il était temps ya rosalango pour na koluka ko zongisa unité et vis-à-vis non il y a ba investisseurs ya libanda na ya Congo to aoke nango non mbango parce que ça fait souci majeur ya bino ba diaspora bo ça pose que non et facilité wana entrepreneuriat comme facile entre ba occidentaux et puis na biso ba congolais. Oui, et le kwazo sala eza nango mabete mais il faut ezalande na intérêt ya ba congolais. Donc ba déplacement ne wana ezala pour na intérêt ba congolais. Oyebi oza journaliste oyebi déplacement et un président, oyebi délégation ya ba tout combien. Tout ça là c'est de l'argent. Ba logement ne kuna bazo est-ce que eza temps ya ko sala biloko wana ou il faut d'abord parce que tu sais eloko nso ebandaka na na komata. Il faut banda quelque part. Au lieu ba déplacement wana pour moi, ça c'est mon opinion. Au lieu ba déplacement il fallait nous arranger ici. Parce que musée Laura Désiré Kabila abetaka 2 ans ou c'est pas 2 ans ou 3 ans awa avant Jacques ta place mon côté mais on avait senti les changements. C'est ça le problème. Donc il faut tout changer ce changement. Bon, déplacement na ngana ko condamner ngote. Eza nango bien mais est-ce qu'ils a pour intérêt à ba congolais? Est-ce que ezo et quoi apporter et loko pour na ba congolais? Parce que déplacement ka yango moko ezambongo. Donc tomoni balakisi yango na ba YouTube na ba télévision il s'est déplacé ba o ba yambaki ba yambié. Problème na biso za toza contre été azan de konabiso congolais c'est un 100% congolais on l'aime bien c'est notre frère mais tokoki ko sukila wana te et aza président il faut aluka mboka ebonga po mboka oyo ebonga ngana mona za clique kamuke il faut ka volonté et puis volonté ya mutu ya likolo parce que musée Laura Désiré Kabila koma kiawa sans gouvernement mais on avait senti na ba taxi to bando mata 4-6 bandi ko beta bato ba fimbo voilà eza biloko tozana ngo tozana besoin ba déplacement te tozana besoin ba minde Tokyo sani na France on n'a pas besoin de ça on a besoin que ces pays là et s'arranger tous vivre le cola bato nous vivre dans 21e siècle
ba déplacement na wana soki eza pour intérêt ba congolais bravo y a pas de souci soki ezaka pour na ko ba dépense ka tozana na elo côté ba to souffrir et puis ba dépense wana eza ba charge ba dépense nyo tezo koya na mitu ya ba citoyen congolais ba déplacement na ye parce qu'il y a ça na libulu ya or tazo bimisa mbongo ezo bimana ba taxe ba congolais ba futaka est-ce que ba déplacement wana est-ce que c'est important pour na biso si c'est important pour na Congo pour na avancement à Congo bravo. Ok, voilà, avant tout comme le tout dernier sujet nabiso sur comportement des journalistes, des musiciens, des chroniques yango. Et ça la binon ndenge nini. Tangozo mona ke non et mboka nabiso oyo par rapport à ndenge tozaka liboso évidemment na tindenge to komi ko kende. Selon bino tozali banda. Est-ce que espoir ezali to espérer que makambo bosimbaka kaka un jour? Bon, au moins, quand Bungi ça eliki ande loko ibomaka wa congolais. Il faut toujours espérer et puis ko espérer na ko fana tenge balo banzambe ya ko sala. Pour échanger zaka biso. Ezaka effort yangana yo na batu nyoso oyo bazana ba congolais na bo baza étranger na bazana na kati. Donc ce qui to forcer, ce qui to lobby, il faut mboko échanger. Ina église te. Ki fa na église zo banzambe sala te. Pour Nzamba lobi na télé na porte, je toque, je frappe. Dernier clic, il faut yo. Il faut que tu te lèves, na kiti na auto na mbetu na ok na porte au Fongoli. Et c'est ça, c'est l'effort qu'on demande à tous les Congolais. Quand le bate Nzamba ko sala, pour Nzamba ko sala boete, Nzamba ko tele makaka bandi ko sala. Surtout mon Nzamba ki to kimati. Aoki ko kita to zaba to masumu. Asala ka par rapport na biloko biso tozo sala, atie mena e omone eloko ezo avancer. Donc moi je crois encore que Congo eko bonga. Soki biso nyonso tozui décision ya koloba que non ce pays doit changer. Omoni eloko eza bien na Congo soki ezalaki kaka etobotamaki biso génération ya ba génération nanga tobotamaki désordre ezalaki ka boye lokola bino bokutika ba désordre boye bozo yeba te importance ya Congo wana ya Zaïre. Biso to vivant na Zaïre. Omoni ezaki mutu po ya na Kinshasa awa. Il faut oya oza visa lokola mtoke poto okyo sala nini. Donc muturam tozana kwena ye donc l'été bande ko fonctionne. Ce sont des trucs ceux qui biloko wana nyoso ezongi. Ke okoki koyaka na kisaka boye osombi na na mpasa obandi ko tongo vandi. Donc cela implique que bino bazaïro na bazaïroise lelo obude boleli to bokanisi les faits maréchal. Yango omoni biso bazaïro na bazaïroise sala biso parce que to yebi différence ya lobi na lelo. Tozo mona que on vivait bien. Moi mon père me disait ba début 80 à lobi un Zaïre ezalaki $3. Afrique du Sud au Bama Congolo, les Sud-Africains sortaient en Afrique du Sud pour venir étudier au Congo, à Kinshasa. Batu babando taba Cameroun et Bagao ba Sénégal bazo ko université à Kinshasa. Les gens mangeaient 3 fois par jour. Au moins la population zalaka simple ba na biso balingaka comme nyoko la pamba. Soki opesi batu kaka na poto kesi batu bazana ba million non. Soki ka kolia na bino eza assuré ba classe eza assuré nyoso eza assuré ba balabala ezali couré ezali ma ezali population ko tikona kimia. Avant les gens mangeaient, il y avait des provisions. Chaque ndako na yebi ndako na biso ezaka na dépôt. Lelo tuna bana lelo dépôt yebi dépôt. Voilà, dépôt ezali place to bando bomba bilo olia. Na période Mobutu il y a pas longtemps ici To bando au moins maman na bisibino lo kende classe. Kende na dépôt zo des sardines. Obo olia na classe. La récréation. Donc to zaki na ba dépôt. Mais na biso to yebi différence wana. Yango ezo sala biso pastoringi Congo ezonga na place na ngo place ezalaki. Et puis nazongi muke yo lobaki biso to fanda na à l'Occident pourquoi tozo linga ka changement tozo ba combattant c'est par rapport au pene loko wana même yo soki obimile lo okena poto okobando ka kanda pona Congo. Comment mes frères et sœurs souffrent comme ça? Au moins une poto 24/24 courir kendate. Ta tozo sta l'émission tozo banga peut-être courir ko kende. Peut-être poto za na hôtel bien que kende na hôtel. Mais na Kinshasa mutoza fandi place bozo banga kure linge kende on a poto kure kendate 24/24 c'est ton droit on t'envoie le facture tu paies tes factures c'est fini donc batu ba souffre penzate c'est quoi ça la rabiso pas il est comment comparer pourquoi dans mon pays les gens souffrent comme ça qu'est-ce que to ça là yango mona ka to ça contre mututé et ça contre régime on il faut batu ba changer comme motiver batu et puis to le bailo comme ça mon régime on aucun changer yango moko so qui population et s'intégrer dans makambo en route. Parce que Congo ezala kaka ngana zana na kota ngama kamba politique était. Mais quand tes enfants ne partent pas à l'école, quand tu n'as pas à manger à la maison, aussi continue la politique. Parce que politique il faut arranger makambo na poyolia. Donc eza effort ya mutu moko na biso.
kolobate ke o ngana za mwana muke o ngana za nangelo ko tanga ka journaliste po eloko Congo e bonga il faut pierre ya mutu moko mutu ya na pierre na ya ko bakisa nde Congo e bonga. OK, voilà, gardons toujours espoir. Et le Congo, c'est notre patrimoine national. Congo, c'est la richesse nanga. Je ferme. Écoutez, il y a yo Congolo là na Londres, na Belgique, na Paris. Donc tous les coins du monde aux alliés, Congo, c'est la richesse na yo. Dis-toi, Congo, c'est un mbongo na mo bomba na caisse. Donc faut monter manawe zalawana. Le Congo, c'est notre devoir. Et Romémango, comme appelé émergent, moi je crois que c'est possible. Nous avons tous les atouts où est-ce que Congo est comme émergent à niveau nyoso. Et ça n'a 4G, n'a 10G comme on l'a dit. Et ça dans le bosso, conscience et puis volonté politique. Il y a des dirigeants dans biso et puis implication de madame Rosette aussi, implication il y a biso nyoso ba congolais. Et ça quand on la zana no mwana muke. Non, implication de biso nyoso. Nde e osala que Congo oyo emeke na suka moko na po yango omona batu mingi bazalaka ponga na oka pasi so batu bazoloba ngana koma na ngana poto na somba kutunda ko bana nga bakokola poto wana eza mabele na ote likambo mabele ba Sud Afrique ba bomi ba Afrique msukuna poni pona likambo mabele po héritage ko tikala mwana yo ezali mabele na terre na yo les sel parce que mwana no ko sombele lupango na Allemagne. Un jour, ba juif bandima kiteke ba ko boma bango na Europe après plus de 200 ans bana na bango d'un coup comme ça Hitler a yé alobi o bato ba lobi o yondo terre promise na bango o balobaki na bango ndenge wana te ezali ka ndenge ko influencer population po ba boma bango ba kufi combien après des années Congolais belé ba bossa na keloko ngana je vais m'adresser maintenant à la diaspora pour na lobango bande muto akobongisa biso Congo ya zati. Il faut biso moko parce que ça héritage to kotike la bana biso terrain na yo eza terrain na ata soki ba tio PDG na société ni na poto yebake avec la peau que tu as là la peau noire là ba kotika ba ko ndimo soko sa bolamu soki ka komi ka boye ba se révolter ba comment ozong sa ba noir ba kozong sa na bana na yo wana ozolo ba bota mi na poto na sombela bango lopango ba jife bazaki na ba magasin minene bo ba ebi Allemagne Karstadt na ba Kaufhof ezalaki ya ba juif ba boma bango na ba koko na bana après plus de 200 ans donc elo mboko e photo bongisango za ya biso héritage to kotikela bana biso za Congo mususu te ngana kota na politique te nga kutu Congo na kutu na kenda lisusu te mais oza mutolo no bakunda na Congo za kuna bato ba boma bango na Afrique du Sud bandima te ke bokyo bango na Afrique. Moi je connais les gens qui ont fait plus de 20 ans en Afrique du Sud bazaki obenga nga bazo sanga kwa fes nanga kwa fangation na Cape Town rote tozo bimali banda te après 20 ans oh soki na Congo oza na mboka na yo moi quand je descends dans l'avion na se sentaka na senta eloko moko boye kotaka nga c'est chez moi j'ai fait le monde entier mais soki na komi na Congo na senta eloko moko le mboko il faut to bongisango muto sela biso ngo azati voilà muto sela ngo azati muto rebongisela ngo azati toujours dans même fil d'idée par rapport à l'image de la xénophobie il y avait d'ailleurs une image qui m'était parvenue. Sud-Africain, I lost my mother for this country. I lost my father, my uncle for this country. Donc, j'ai perdu ma mère, mon père pour Namboka Oyo. Donc, au mato kita, South Africa is my country. Donc, yo aux étrangers, vouloir ou pas au Kinde. Il est en tout à tout le Keno, à perdre maman n'est pour Namboka. Oui, tout à tout le Keno. Ngapi bakoko nanga bakuna bango kuna. Mutolu nanga. Il faisait kuna mukua nanga il faisait kuna aux Congolais de partout au biso et je sais que vous êtes nombreux au biso et puis nombreux aussi il y a aussi des commentaires ndeka bo mesala mais cette émission c'était une analyse de tout ça là qui mutna mutaza na façon de mona makambo tu es Congolais d'origine comme sous français de la nationalité acquise mais originalité en tout cas madame Rosette merci beaucoup pour la disponibilité nayo c'était aussi pour nous une manière aussi ya ko paraphraser présence nayo awa na Congo au mboka nayo za no mona Zaire mais oza lelo ki ça la vie au Congo voilà petit message à suko kopé ça na banyos balandi na Congo température et toujours feeling et puis message mo pe na suka te mkeka na allemand banyos ba Hollanda yo bayo karapeli allemand pour te clôturer la vision nayo na lobby na pesi nano batunyo so balanda kabiso na Congo température bambote na bango
Et puis naza ko insister kaka na place wana ke Congo oyo biso nde tokobongisa yango. Po Congolais azalaka soki ka moi difficulté muke il faut akima. Or basouf eloko nyoso soki souffrir te que sala yango te. Même ban Israël po babima na Égypte makile tangaki batie na ba porte. Biso tozaka makila muke to bandi obanga makile tangi pona ko libérer mboke faut makila. Ata soki makila symbole ya makila donc souffrance. Il faut bunda pomboko échanger zamboka na biso. Wir haben keine andere Land. Unser Land ist Kongo. Wir müssen diese Kongo einfach kämpfen, damit Kongo raus auf diese Geschichte rauskommt. Und niemand werde das machen für uns. Wir sind die selber, die Personen, die das ändern können. Please, machen wir das. Bitte, bitte, bitte. Bita, c'était là les tout derniers mots, les tout derniers messages. Il y a Madame Rosette, la fleur d'Hambourg. Et je profite aussi pour saluer tous nos fidèles abonnés à Hambourg. Et en tout cas, un grand merci. Abonnés à Paris, à Londres, dans tous les 4 coins du monde. Je vous salue, et j'aimerais qu'à travers cette émission, aux abonnés soient toujours informés de la même manière. Je dis un grand merci à cette grande équipe technique qui a toujours été là présente pour m'accompagner. Un grand merci à Shradak Marayou, la papa d'Espoir à la prise de vie. Un grand merci déjà à Kenzo à la régie finale. Je ne peux pas dire un grand merci à Madame Mirador Paris, plutôt Madame Mirador Gabou, de l'association Mirador, le sport fait vivre depuis Paris, et à tous les membres de l'association Mirador. Et sans oublier Reti Kapinda, R9, Igor Metou, je vous salue et big salutations et big dédicace à vous. Moi c'est Jeffer Mekweti, le Phoenix de la presse, toujours pour vous servir. Ciao. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe